Kinshasa, Brazzaville, pe mokili mobimba bino nyonso oyo bozwi susu occasion malamu ya kolanda Info Plus HD ya lelo ngai Deboula la Colombe na sepeli komona bino ebele boye liboso ya baposte téléviseur na bino tika tofungola basango na biso mpona koyebisa bino ke opération coup de pointe oyo ezalaki lancé bongo epai ya gouverneur de la ville Gentil Bilambaka mosala wana ezokende kitoko. Info Plus HD esaleli bino elema oyo ezali bongo initiative ya gouverneur de la ville province ya Kinshasa Gentil Bilambaka pe eza na bit moko ya offrir bakinois environnement moko kitoko boyebake opération coup de poing eza ko se dérouler en succès na ba grand acteur na kati ya capitale ya RDC. Boyeba lisusu ke opération oyo ekosalema na 24 communes ya Kinshasa pe esalemi déjà na lingwa la Bandal, Ngiringiri, Bumbu, Selemba, Ulemba pour ne citer que cela. Pe boyeba nyonso ezosalema sous supervision ya gouverneur de la ville Gentil Bilambaka. Pe opération oyo eza ko consiste na démolition ya ba construction anarchique nyonso oyo etongama na ba emprise publique. Bosimba ke eza bongo ba maison d'habitation, ba immeuble pe ba maison commercial nyonso ezokweya liboso ya population pe population baza satisfait ya komona mesure oyo autorité urbaine azui. Pe ezolakisa ke la force reste à la loi. Pe le numéro 1 ya ville province ya Kinshasa alobi pe a assuré population kinoise ke Kinshasa ekokoma aménager na ba espace moko ya kitoko oyo bakotia ba parking pe ba arrêt de bus pona ko permettre circulation moko kitoko pe ya kimia na ba kinois nyonso. Tikato rappele bino ke nyonso oyo po esalema boye. Le gouverneur de la ville Gentil Bilambaka akebisaka déjà bakinois bien avant po aboyaki ke baloba o asali musala sans ko prévenir. Nyonso oyo ezolakisa pe kaka ke la loi est dure mais c'est la loi. Totikala kaka na lisolo ya opération coup de pointe ba reporter ya Info Plus HD bakitaki na nzela pona kozwa réaction ya population concernant opération oyo boyo ka réaction na bango. Premièrement, avant ya kobuka biloko ya bato banosaka bato okuli makasi kokosanga te toza ke babaro ezotangisa bana classe ezobokola bafamille eza makambo ebele okoyaka brusquement te bowanda kobukana gouverneur Gentil oyo osali eza mabeti na suka biso osepeli nango te le peuple tovote bango siko bango babuki biso boye bana mibali te biso mo toyedebrouye bamesa nyonso mitrai toteka na nini balingi mpe bamona moto avandi te ata na kiti moto avandi ata na kiti te so bamoni ka image no bayabi kotekaka baye basimbi siko tokoyesuka tokovote bango nini po bango balingi tovote bango na condition nini tovivre ndeni wana bana tokovivre ndeni azaboeku natambolaka te siko oyebisa ngai so navandi esika moko mesa babuki navanda pe te mboka na biso mo tokomovivre lokola étranger mpo na nini ezosala malamu papa mboka ekamwani mabe papa tambwisa mboka kitoko oyo esalami oyo son excellence Gentil Bila Mbaka son excellence papa Shekoko Mulumba mabeta ozosala mosala kitoko tozongi na norme ndenge tozalaki na komona neti oyo toluka nanu toza na nzala banioluka babongisa nzela eske ndokoya nzela biensir biloko yaka na nzela oyo eza distraction na biso bafamille ebele ezovivre na basinga biloko oyo donc kopropose bato te mama boye bokuki ndesi biso boye tata nza asalaka awa lelo tolali nzala mponi papa osala te eza mabe te eza bien eza siko na moma oyo nde te moma oyo te toza na moma élection apres toboka eza ota souffrance eza pas même pas moko bakosala makambo en plus bakosala kokuka aperture bato omoni tuwenza matete balinga bapusa me batikela bato une année baza koinverti bato chaque jour baoleka ti bato bazala prévention batuni apo batondi bande baloba esui mwa ta bato baleki bandenge bakolongwa biloko nde bakodeplace biloko na bango bayeka boye bakoti boye eza vraiment bien.
Jour J Mwede Oyo enrôlement et identification ya électeur et aussi la bongo na kati ya République démocratique du Congo ndenge seni ya baksaki 25 jours. Ba reporter ya Info Plus HD batuni population est-ce que mutunyon soit s'enrôler ou bien seni abakisa lisusu ba jour mususu boyoka ba réponse. En tout cas, la limite que proche bato bele bazu na bango bato bele bakoma décourager pour la nini ba photo so bakangi elongo omona ka ba changer nature ozomona net yote en tout cas et décourager bato bele bisike bele bele kwa mo ba désordre ba osenga bato ba 2000 ozomona ça qui m'a bien makasi soko ye ayoza na identité oza na wote so za 2000 kwa le pesi ba enrôler lo na ngalo bakanga mais à la prochaine basa la sous malamu ya kolega première fois que des kitoko oya tout des kitoko des désordre makali pour nga idée la zui et si la vendredi pour ça la misusu pe ba zui na noté et misusu ba bandela ba voyage ba ye est-ce que ça préparer pour ba kozwa carte to senga ba ça sta 2 semaines pour aider bato misusu ba zui ba kwa kozwa pour que na mapona ni par rapport à la position au bac ya semi au bazakina babilo bando sala ba machine bando kale ba mususu bazalaki ebele na ba o mususu kutu baza na volonté ya kozwa ngo te bamususu bazoloba babiloko na bango kosala kozwa bango komona changement te. Olingi oyo kola pilotage ya drone pe journalisme moko très professionnel yaka bongo na centre de formation Info Plus HD. Info Plus HD Production Center pour la vie ba ebolingaka kobatisa connaissance likolo ya connaissance kobatisa moi un plus c'est boya ba filière c'est tellement ebele okoyekola na ndenge moko esengeli. Notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, BTC, nos voleurs. Les lots toujours présentés Bino Bongo, Régie Télé et Info Plus HD Production. Ozala Posa Babengayo, régisseur de l'émission Kobuka la Teyaka, Baporte Fongami pour la Bimenion, pour la TV, Tozaka la montage vidéo, la prise de vidéo, Topé na journaliste un peu à BHT, Kasi Tozape, la Régie Télé, Bongo et Régie Télé HD Production, Info Plus et Bongo, Régie Télé numérique, Ozala Posa, au mixé, l'émission Dengengai na Mixaka, Kobuka la Teyaka, Yaka au mixé. Parents, montons son, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur. Awa tozala na sala montage Info Plus HD Production. Tozala poso ekola montage vidéo pe habillage ndeko mwasi ndeko mbali kokala te yaka po occasion kitoko epesemeli bino awa na Info Plus HD Production. Tozopesa couper toujours projeter directement vidéo na biso po ba logiciel na biso awa eza po ya sika ko ezopesa ma kitoko formation moko ya sur Ali ngapateli journalisme wana kushije muke yaka ozala poso yokola ndenge nini ba présentaka ba journaux yaka oyeba te yaka pepe olingi oyekola ndenge nini ba animaka ba émission ndenge j'ai debout la colonne la plus animaka yaka oyeba te yaka Info Plus HD Production et fond ba porte pour la bino nyonso po biso awa boulot toujours salande tozokoba pe tozokoba yaka. La prise de vie au niveau où il va filmer, il y a awa pito zo matisa drone loko l'avion olingi oyeba ko matisa ko kumbise drone ndenge ndeka kuboka nikolo kasi awa na Info Plus HD Production formation ya matériel comme papa na jeune qui matisa otuninga isoki centre Info Plus HD Production ezonela bosika te na commune yanga basime maison communale yanga na veni kisanga numéro 38 bosika te
yaka po baplace awa eza bongo limité to mpe benga biso na banumero oyo eza liboso ya batelevizio na bino kimamba okokiasi. Rédaction ya Info Plus HD salaki constant moko koloba ke ba jeune fille na biso mikolo bazo beba makasi na ndenge ya kosakana te. Est-ce que eza responsabilité ya ba parents ou bango moko bana nde loyenge ya mokili ezomema bango bongo yango wana Edith Ezine pe Julie Malongi bakitaki na nzela mpona kosola na ba parents. Un parent ne peut pas être à la base de vérité éducative. Pourquoi? Parce que l'enfant c'est le fruit d'une famille. C'est un bénéfice pour la famille. Comment alors nous vérité éducative? Bana nde vitesse réduite. Au moins Android, téléphone Android ndio ko bazoye bate nécessité nango besoin nango pe eloko oyo penza bakozosa yango azomona bana parents akojobebisa mwana te kote baparents ata mwana eza influence ekitatiza malamu ozala bongo te nga naza pembeni na tali neti na oyo anga nde nadika bango ere nana kolala eza dekoula soki lelo ozotelemela mwana ata indikatini ya bakamarade na bango me akolanindela wana biso baparent tozosala le nécessaire po parent moko te akolinga te abota mwana wana abeba a partir ya ntango tozokoelie bana ti ndenge tozali apesa baéducatrice tozotangisa tozopesa bango mpe baleson éducation à la vie comment se comporter mais nde mwana lere akobima libanda akutani na bakamarade soki akutani na camarade arekopie éducation oyo tobenga na français éducation oyo opesi na ntango te ye akopie libanda okomona mwana bango te baza kaka bana tokokontinue kako te bana bazobeba mingi eza faute ya bapara bazozwa responsabilité ya bana te bazoéduke bana bien te yango wana bana bazobeba éducation ezali na ndako mpe kolakisa bana nzela ya ekole mpe kolakisa bana nzela ya losambo bana bakokola bien okuankadre okotikaka bana lese ale ndenge wana te bana etika nyonso bana kotambola pambapamba te bana basengeli kozala na ndako mpe ndako ekole ou bien église etili bana no bakokola mpe 14 février nyonso bamoure bafetaka fete na bango tobengaka yango Saint-Valentin. Edith Ezine pe Julie Malongi batunaki population banani nde baza mieux placé mpona kofete fete wana ya Saint-Valentin. Le 14 février ezalaka nde jour to pe fête ya Saint-Valentin pe ezalaka considéré na ba pays mo ebele lokola fête ya bamoure pe ba couple ebele ba profitaka na yango po ba s'échanger ba parole moko du pe ya kitoko pe ba pesa na ba cadeau lokola ba bisous ba fleurs rose to pe rouge oyo ezali bongo elembo ya passion to ya bolingo. Kasi toyeba ke Saint-Valentin ezalaka mingi dédié pa ba couple marié pe fiancé to pe ba grand jeune oyo baza ko aspirer na mariage pe baza ba responsable pe majeur. Kasi akoka mo ezali que Saint-Valentin ekipaka nango lisusu te ozala mineur to pe nani okoki ko fêter na yo yango komona bango wana bakobima balati kitoko na pokwa na tenue ya rouge noir bake komela masanga kosala buzoba na munoko kaka ke bazo fêter fête ya Saint-Valentin komona biloko ya boye ezopesa pasi toyebi te soki toloba ndenge nini bino moko boyoka ndenge population et réagir na likambo yango. Saint-Valentin c'est vraiment journée moko destinée d'abord pas marié pas ba fiancé bango nde penza baza conseil na journée bon soki bamosusu baza na concubinage bakosala yango d'une façon abusive pe bamosusu bazali mais eza te ke ndokei na nganda bobandi komela bobandi kosala esalasala non bokosala yango na sens pe bozokundola fiancé na bino ndenge tokala bamama na bandako oyo biso Saint-Valentin yango moment donné omemeli mpe kado ya ndenge bolingani ozomona bana mike bajeune bakomi na bapika yango mabe okendaka kokotaka na bisiki ya komela masanga kobomba na oyo Saint-Valentin.
En tout cas, tokosenga la bino baeboye baka utilité peu importance ya Saint-Valentin te. Bo se renseigner nanu liboso avant bo sala buzoba oyo bozo sala boye. Aboye za penza kitoko te, botika. Pour améliorer la langue française, na minoko ya bana na biso ekoma lango je muke sombela kaka kit complet ya album Les Fous du français ya bandeko les français par la musique. Okomona mwana ndenge akoloba français kitoko kasi bolanda nzembo na bango moko. Nous chantons et nous dansons la grammaire française. Pris par les travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme ne rentrait que vers le soir. L'homme est pris par le travail, la femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Par les travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme ne rentrait que vers le soir. L'homme est pris par le travail, la femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Le travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme n'est rentrée que vers le soir. L'homme est pris par le travail, la femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, c'est lui qui est le troisième. C'est nous qui sommes les premiers, c'est vous qui êtes les deuxièmes.
c'est santé qui sont les troisièmes. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet. C'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet. Car du verbe être. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. Accorder le verbe avec son sujet. Accorder le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accorde le verbe avec son sujet. Accorde le verbe avec son sujet. Car du verbe avoir. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accorder le verbe avec son sujet. Accorder le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accorder le verbe avec son sujet. Accorder le verbe avec son sujet. Accorder le verbe avec son sujet. C'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Yo moto sepeli na nzembo oyo bandeko les français par la musique soki olingi ozwa yango landa ba adresse epesami na video oyo. Chers parents, c'est le moment de se préparer pour la réussite scolaire de vos enfants. Avec la maîtrise du français, langue d'enseignement de nos enfants, voilà pourquoi le professeur Loulia Kronor met à votre disposition et à celle de nos enfants des supports éducatifs qui facilitent l'apprentissage, la maîtrise et l'assimilation du français. C'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté. Car la réussite de votre enfant en dépend. Le français par la musique est là. C'est le moment d'accompagner votre enfant vers le succès final. Voulez-vous en procurer en support audio et vidéo? Contactez la librairie Livre pour le Grand Lac et aux éditions Pauline chez les filles de Saint-Paul. Ou encore, contactez la direction de l'école de votre enfant. C'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté. Olingi oye
la régie télé numérique pe montage vidéo na habillage yaka bongo na centre de formation Info Plus HD kuna okozala jamais déçu. Info Plus et HD Production Center pour la binonyonso baebolingaka kobalisa connaissance likolo connaissance kobalisa moi un plus c'est boya ba filière c'est tellement ébélé okoye kolona ndenge moko esengeli notre et votre leur matassa notre et votre leur BTC nos voleurs. Les lots toujours présentés Bino Bongo Régie Télé et Info Plus HD Production. Ozala Posa Babengayo, régisseur y a des missions Kobuka la Teyaka. Porte Fongami pour la Bino pour la TV. Tozaka la montage vidéo T, la prise de vite. Topé na journalisme peu à BHT kasi tozape na Régie Télé. Bongo ya Régie Télé HD Production Info Plus et Bongo Régie Télé numérique. Ozala Posa au mixé ba émission ndengenga na mixaka Kobuka la Teyaka au mixé. Parents, montons son, notre et votre leur, matassa, notre et votre leur. Awa toza na sala montage Info Plus HD Production. Toza la poso ekola montage vidéo pe habillage ndeko mwasi ndeko mbali ko kalate ya kapo occasion kitoko epesemeli bino awa na Info Plus HD Production. Tozo pesa couper tozo projeter directement vidéo na biso pour ba logiciel na biso awa eza pour ya sika ko ezo pesa ma kitoko formation ko ya sur elle va pas être journaliste mais on a pour GMT yaka ozala poso yokola ndenge nini ba présentaka ba journaux yaka oyeba te yaka tope olingi oyekola ndenge nini ba animaka ba émission ndenge j'ai debout la colombe la douce animaka yaka oyeba te yaka Info Plus HD Production et fond ba porte pour la bino nyonso pour biso awa boulot toujours salande tozoko ba fait des enfants yaka. Prise de vie au niveau filmé awa pe tozokomatisa trone lokola avion olingi oyeba komatisa kokumbise trone ndenge nini ekapoka likolo place awa na Info Plus HD Production formation ya matapamba jeune komatisa otuni ngai soki centre Info Plus HD Production ezonela bosika te na commune ya Ngaba nsima ya maison communale ya Ngaba na benikisanga numero 38 bosika te yaka po baplace awa eza bongo limité to mpe benga biso na banumero oyo eza liboso ya batelevizio na bino kimamba mpo place tokomi na suka ya Info Plus HD lelo kasi avant tokabona na bino tozali na sango ya mawa oyo kamvumya mingiko tukalava vanza. La famille Manzimbula Mbanzi Peliongo bazali na mawa ya koyebisa bino liwa ya papa mwana oncle pe beau-fils na bango na kombo ya Mbanzi Ngwala Flori alias Mangi oyo akufaki mokolo ya le 30 janvier 2023 suite ya maladie ya tango mokuse. Programme ya matanga ezali boye. Vendredi 17 février 2023 à 19h30, veillée mortuaire na salle polyvalente Mariam oyo ezwami na avenue Kabalo, référence croisement Kabalo Okasa. Samedi 18 février 2023 à 9h30, levée du corps na morgue de l'hôpital ya Kalembelembe, pe enterrement et célébré le même jour na cimetière ya Mingadi. Bain de consolation Simabokundami toujours na salle Myriam. Tika été communiqué oyo et comme na baignon sur baebaki Kondo Flori Mbanzi alias Mangi. Pe biso magazine Info Plus de présenter ba condoléances na famille biologique na communiqué signé famille Liongo Okomi. Merci
Merci na confiance et fidélité oyo bozala ngo ya kolanda biso tango nyonso. Merci na Julie Malongi azaki bongo na sima ya caméra. Édition ekumbamaki epai ya Edith Ezine. Un grand merci na les valables motomoko bien na bakisela et papa social. Na pesi mbote na papa Evi Makuba oyo azali molandi ya solo solo ya Info Plus HD bana cet Adrien nyonso na bosani binote. Kasi soki Jésus Christ nzambe ya pasteur acheté lita ayeite ngai na bino tokutanaka awa.